eloko ozolo balanga mambongo omoni Zakari mukilo eza mukie c'est que yoli 25 000 na kati wana oza na kati normalement na vie nanga nazaka transparent soki naliaki namoni mutu oyelanga bakakati po baliaka déjà j'espère que pour biso to kufeli fonga pe nazala soifé d'argent pour nazwa mbongo président Dieu ça père aza wana zokanga ko banana président Montana tiko kitana biso ndaki mbongo biso kutu ondire babosa na biso mais est-ce que problème na biso zani balba que c'est un concert mais biso to beti ba concert beti na musée to moni mbongo moté mais na sikopo na album o bosala ki na général de fa na Montana Kamenga ça dit o eza na studio bozo kanisa ko bimisa ngo kan to sala penze momoko ya hommage ya biso photo yembela vie et kota na album wana OK bozo la nanga après 40 jours disque parce que pona ba bijou na ye ba bilamba général de fa ndenge bazolo a par remer okeno famille ezwa kiango bateki o batango na misé o bona bilamba na ye o tout emonanaki na ba bijou na ye eza wapi bijou mbati lich etalinga penate Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awani Bezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba TV. Tumba TV est biso yango. Yor logo tu Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Yangano eseleke tapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna bozo ba information ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba TV de Petit Zacle Mwamba. Zakari Mwamba, Abensi Biso Tozala. Abonnez massivement la chaîne Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes. Hein, avec le Zacle, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zacle Mwamba. Balobi kunane me formation ya bien, me formation traitée avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meyous. Tokokota Jérusalem kaka makolongulu, tokokota kaka boye. Jérusalem tokokota kaka makolongulu. Désormais, Tumba TV officiel de Zakari Mwamba. C'est sur le côté Jérusalem. 2022, tu continues déjà quoi. Quand tu Tumba Sikoyo, la TV officielle de Zakari Mwamba. Donc voilà, nous avons un warrior. Nous avons un mélomane à bonne musique, tout soutenir Massa Nabiso, presse internationale. Zakari Mwamba. Désormais, Tumba TV. Et comme il y a une chaîne, tu peux s'abonner, tu peux savoir poids. Ça la bien quoi.
Voilà, bonne chance à toi, Zakari Mwamba. Ngai, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, Bende Makolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé va paquet. Kaka, kaka, kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba. Il y a Petit Zach les Mwamba. Qu'on a des beaux informations sur le pena. Sur la chaîne. Et là, il y a Tumba Tumba. 100%, il y a Petit Zach les Mwamba. On est ensemble. Il y a Zakari Mwamba. Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zacle. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda ye mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye hisongolo ye babi Tumba Tumba TV officiel balobi avec Petit Zachary. Petit Zachary, le petit à Zakari Bababa, c'est ce que Zakari Mouké Zakari Mwamba. C'est gastrique 4 langala maramba. Losa konabino e balungola moi si kaleso balai Zakari, tu balai Zakari. Babi awa, to s'abonner massivement. Babi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa, to tumbao. Na nena mabete. Puis le roi dans période de Facebook. To tumbo le roi bena dendo to balus to le roi soso to tumbi. C'est l'une de Kardashian Zubai. Nana Barek, non le bamingte. Méchant, 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 Nazana méchant, 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 Borozo méchant. Mwana bena idéologique mouché pas me fait une petite partie di nekele ou les pas tout là par mon appel là bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le petit Zach, le général de la presse internationale. Bobak c'est la ramona papa SKK bana papa SKK tout bola muka Tumba Tumba TV officiel la bino yangoyo balobi 2022 mu pepe asika balobi Zakari Mwamba encore toujours c'est lui qui a vu le fils a vu le père. Merci beaucoup na ben internaute nyonso oyo boza ko continuer ko la confiance na chaîne na bino Tumba Tumba TV officiel oyo eza wana pona ko former ko informer pe ko divertir bino na ba caractère nyonso politique culture sport. Pourquoi pas votre divertissement? Ah ou akaka na kata chaîne oyo Tumba Tumba TV officiel. Merci beaucoup. Oyo nana s'abonner ta bana déjà ko s'abonner lelo. Toko Tumba nani ngaye matanga defa o banani balè $25,000. Oyo pesa makepa ya gouverneur Gentili Mbaka Ngobila. Le suprême lumière à qui ça abimisi budget pour na ba obsèque ya général defa o les gars bien. Oh non, balè $25,000. Bakaboli yango 1000 mwana benda nidi azwaki ba 1000 na ye yango lelo toko tumba na nani nga teombala toko tumba na teombala batutu bola muka. Merci beaucoup à mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta le vendu de Rennes, président de l'association qui cite de Bretagne. Pire Fati Béton, pire ya Denguez di pire petit ya Denguez. Là où repose le cœur de maman Marinette Isabelle Nakata Rennes wana. Merci à vice-président de l'association qui cite de Bretagne Pierre Mpoutou. Papa Pierre Mpoutou na kata Rennes wana. Merci na mama Deborah Mbombo wakwetu masha mumenu mama Deborah Mbombo nazako lelo mabe na kata Rennes wana et nazako présenter ba sincère condoléances na madame secrétaire ya association qui cite de Bretagne mama Bita oyo uti ko perdre mobile na ye awa vraiment ba sincère condoléances na yo oyo Tumba Tumba TV officiel mo bimba to présenter ba condoléances na mama Bita ozali bongo secrétaire ya association qui cite de Bretagne vraiment toza de cœur na yo. Merci na papa Kassambe. Papa Kassambe balobi chef protocole ya Denguez nakata Brazzaville wana papa Kassambe. Merci beaucoup la confiance na Man Mumbuli l'Empire nazako le labino mabe. Merci beaucoup na Doudou Yaou Doudou Yaou balobi deux fois Doudou Yaou DG ya société Maya Service oyo wana pona bino location ya ba voiture véhicule ba voiture VIP ba jet privé
et ça bongo kuna na aéroport ya Mayamaya très bientôt roya bongo na ville professeur Kinshasa et rozala bongo na beach pena aéroport ya Njili. Merci beaucoup na Dudu Yaou pona likanisi ozui ya Maya service ezala toujours wana pona kosunga ba VIP tout bazo te partout à travers le monde. Merci beaucoup à Mohamed Moleka babi motema ya Charity Moleka ngaye là où repose le cœur de Charity Moleka, véritable moment social, moi aussi à Pembe. Merci à Mohamed Moleka. Naza toujours causé les sur lobby à réaliser à 2 fois la carte souda fouana. Déjà te ombala, tango asa ko kotara déjà bino tout boté le madi. Eva Tumbaka Lombo, Mukulumba wani masha mumenu na carte en verse wana. Naza ko le lombo mamo konta Autriche mabe, les gars t'esprit dans te ombala. Te ombala. Ouais, Zakami Mwamba leader. Ah bolé mbongo ya matanga général des fois 25 000. Pour ça la batwa mona yo. Bah on va réviser sous Théomba, te bon mono, bah on revivre sous Théomba lelo. Ouais, nazo saluer bango na pesa bango bambote bango nyoso place. Il faut pousser la peine pour ba yoka yo bien. Ouais, nazo saluer bango na pesa bango bambote partout bazali. Et puis nazo remercier batutu o ba participer na biso na matanga. O bazaki na biso en tout cas nzamba pambola bango. Donc ba merci na nga pa na bango. Po ba yeba moninga ya malamu na tanga bango. Na tanga problème quoi. Si. Non, il y a un peu de bango tumbo. Pour matin en général des fois il est là partout hein. Si partout oui. Donc on a à travers internet, à travers émission no tumba toujours c'est nga ba merci par-ci par-là. Ngaye Tumba, chef d'orchestre Ligue des Champions puisque Messi. Merci beaucoup Théomba Ligue des Champions puisque Messi tokozo ngoma mukesi mato beta masolo na tanda Monique Kasse Momo Kassi. La présidente de toutes les femmes quinoises au Yazar Hollanda et Moninga Bato Mama Amida Kamere, Mama Amida Mwangaza, la Colombe toujours en avant au Bazar Otalayo. Maintenant, Théomba la Toshonga Mukesima au bandi carrière musique quand le lot Théomba. Ouais, normalement la carrière musique la carrière musicale na bandi yango na Staff London. Oui, Staff London est où? Ezaki na Ngiringiri. Na commune Ngiringiri. Ouais, tu as ba Ferigola, ba Tutu Kaluji, ba Doucouré. Tu as une mission bien penante. Ça dit na staff London là ba Ferigola bazala. Oui, ba Kaluji na Katuana. Ba Chantamissine Lissimo. Ba Bill Clinton. Au Bill Clinton ça dit ba Chuda Bis. Oh, staff London venait cadrer maintenant. Petit Rigen. Oh, Petit Rigen nous a pas c'est les Blaise Boula Ota Okufa. Il n'y a pas dans la staff London. So staff London les a un orchestre nani. Bon staff London les a qui orchestre à quartier. Bon leader na biso Azaï Zaoul na Tutu Kaluji. En tout cas ils avaient pena tous avez pena sur formation. Wana avant Tutu Kaluji qui ne wenge 4x4. Si avant que ne wenge en tout cas tous avez ensemble. Et puis président Abso Zakari Baba Choué. Il pas d'ailleurs encadrer. Ah non, encadrer na cadre na époque wana. Na époque wana, c'est moi na RTNC1. Wana na RTNC na télé Zaïre à l'époque. Si en tout cas tous ensemble. Ouais, c'est que et ça la ndenge nini po mutu na mutu mais là soit kende na orchestre ya munene, tam so orchestre ya rêve pour ba découvrir. Yosko Théomala, ba Bill Clinton bozala ki wana yo na animation, Bill pe na animation. Kaluji azaka chanteur ayeko comme animateur tanga kele wenge to comment expliquer bato donc normalement biso toza en génération ouais biso toza staff London eza lokola berceau de l'humanité bandaki ko pesa bato. OK parce que so tali Tutu Kaluji BCBG 4x4 tout terrain oui Chantamissine Lissimo BCBG oui Bill Clinton maison mère donc oui Achuda Bis El Paris oui Doucouré El Paris Nasco Big Star. Big Star. Nesko yo kendara Big Star ndenge nini. Après ko longa staff London, Big Star o kendanga comment? Non, normalement Big Star ngana zalaki toujours petit ou azara pembe na grand frère na ya prêtre. Général de Fao. Ça n'appelle pour oui, nazaki toujours pembe ya Général de Fao, wana ko nom musicien moi nchiki. Wana ko nom musicien no bandi ko tumambo. Non pour que staff London était. Wana ko staff London na staff London na ki CG. Oh, on a c'est à l'époque on a animateur Rambiso Zagi Doucouré. Doucouré Kujana pipa Kujana Mwinio. Yagotala mama. Oya papa Doukaye. Siko tondo betana s'il vous plaît la gamme ya Balacoste. Animateur a été. S'il vous plaît la gamme ya Balacoste ya Yolo. Ya Yolo.
ngamona koti animation sikoyo nala ti to bana animation ti bando yema babili bazala wapi tango yo wana babili no baete wana bili no ba staff London wana bili pe no yebi ete wana non wana époque on a bibil mais na yebi sikoyo na kasavu ko to ba vovo ntangu ça la animation est très bien. Ah, maintenant na eskoyo na staff London te. OK. Amona ngoto pe. Ouais, mona ngoto ko. Sikoyo c'est wana tozana ba dukure ngasiko deuxième ngasiko CG ya mouvement. Bu animateur a été ngamona bagi micro temps. Il est cadeau na boka ndule ana yo ko animateur te. Sikoyo yo go boka na gamu koma yo ka CG. Sikoyo na boka pena na note juste et puis mamna sala wana nanga mona ndima te. Oh, ndule sili bo vweke. Ndule video vweke. Bweza sute. Oh, kwa nini wale makambu te ondeni. Donc boulot on a saleza ngate na forçant. Au forçant aussi. Autant ndule sili bana mai ba benga bige. Boulot yo salele écoute animateur otala na. Waso animateur zaina ndukure. Boulot yo sali on dirait donc on dit aux arades ya banda kala do foko ma. Bon. Na combien on pète? Okomi olongwe CG, il y a staff London. Mbalamo okomi pe. Ando la sanga penande ni so gangi. Na on a pu la formation pas mon premier tutu kaluchi. On a pena yo apena fruit pena ya mon premier. André Mackenzie. André Mackenzie, c'est ayi chanteur. On a ce qu'on a chanteur. On c'est wana ba. Chikombe na boy ko bonde la bolingo. Tango to bandaki témoigne ni atalaki. Ba poko wana. Mais pourquoi on est-ce qu'il y a oyemba? Ce que c'est abilalala. Tutu kaluji. On a trouvé na staff London. Oui. Ce que yeko sa neni ye akende ou BCBG 4x4. Non, normalement il y a des destin et puis après ça on a talent belé. Oui, il faut qu'on dise mon temps on a talent. Alors, fait BCBG. Allez, du courir pas que elle Paris. Non, en tout cas sur le roi titulaire na staff London. Sur du courir que elle Paris, il y a qu'est-ce que 4x4. Sur 4x4 pas afin de solo pe kuna komi boy animateur. Ambe oboa aboa ki pe sali pe le roi de Ndombolo pe lelo Ndombolo pe fan de kende te kapé musique à Congo. Ouais, donc quand on a penanga na félicitations. Donc azana talent outil nango et puis à l'école naï. Donc c'est bon. Merci beaucoup à l'école naïe parce que yo tika la sko titulaire na kata staff London. Wana yagi mwana ngiringi to outano zano kuya outano ba baton wa oye no rakin to ezai pe no amana ne grandi na kin. Bale wana ngoto naza mwana ngoto. Ne grandi na kin. Ne grandi na ngoto. Ngoto ya salate ya lotate. Sikoyo bile ya yo za sko titulaire na kata staff London. C'est wana ubil na eta. Wa pe subila eta. Il ba ya cérémonialissimo. Na chanta misine. Ouais, bilaye lissimo e. Moi je yo za déjà. Wana sko ngana zana ke Big Star après balbil baye na balissimo. Bachuda, babil baye. O wasko yo tango ke olongwe staff London ke Big Star et pas Jene ndesiko yo sala ke babil baye ko ya. Oyo kike no bil mo ye chanta misine. Non, na ba bango. Na ba bango. Bila. Sonoko. Oh, pousse là. Non, pas tapio et wanga. Comment te? Ah, ça déjà, Yellow Terre Sainte. Maman juste m'a vidé là. La maman de RGL, oh Terre Sainte. Bon, ngam tu nga valon pini tour d'Europe à l'obana. On a la dim fula vibe, ça so moni tapi comme ta on a besoin baté. Oh, ça déjà bien contrôlé. Oh ma sima. Ngala mona papa. On a raté Rick Bishop pa ça on a no kinda wa ça nga bi ke bana Zakari wa. Moi papa eskaka des fois te côté on a posé donc on a que Big Star et ça là qui ba bandiko nga ba Bill Clinton ba Janta Messine ba Chuda Bis ba Reagan ba yakisima parce qu'on a Big Star tango kei nana sala yeke no po yoko ta Big Star o yaka lokola nengo banda ko sola déjà na jene kala to mutu moka memaki yo na Big Star non ndetsinga jour via kufa les padres motoyamba benganga tu mala courage félicitations donc après ce nga l'arté momoni ne fils que ka benganga na ba choc wana ya représenter ba condoléances que so courage faire rigolo ça que le mombo ezaki bien pour nanga
baartiste ebele babenga nde Tata Mobichi ye mpe nazalaki na biso na matanga vie na nga tambeki oyebi grand prêtre les gars grand prêtre Fanfan les gars général de Fao ye mpe nazwaka pile na ye ya malili ya ye wana pemi ocomprendre par ça nazwaki bacoup de fil ya bato mosusu mpe lokola baprésident na biso baprésident kaka balider kaka mo ebele babengaki mais ya fere gola pene ekotaki comprendre ekoche evandi tosoli epuis tanka tobanda concert na yebisaki bana ngiringiri nyonso maboko makasi mpona le padre wana kuta azali na Guinée comprendre bon eloko ozoloba na nga mambongo omoni Zakari mokili oyo eza mokie seki yo liaki 25 000 na kati wana oza na kati normalement na vie na nga nazalaka transparent soki naliaki namoni moto aoye na nga bakaka te mpo baliaka deja ozolanda nga baliaka deja mbongo j'espère te mpo biso tokufeli fo nga mpe nazala soife d'argent mpo nazwa mbongo président Dios aza père aza wana azokanga nga engo sadoliaki mbongo te biso na 25 000 wana yoka kobanda na président Montana tika okita na biso ndaliaki mbongo biso kutu ondire babosanaki biso mais siko problème na biso eza nini balobaka eza ya concert mais biso tobeti baconcert tobeti na musée tomoni mbongo yango te epuis tobeti na makanza wana tomoni mbongo te bon tant mosusu ezalaki mpona baprogramme mosusu ezalaki mpe tant mosusu mpona bato mosusu mpe mais normalement ngai eloko na koloba nazofélicité papa wana Dios nazofélicité papa na biso Tchaka Kongo na staff mobimba na bato ya culture art nga mpona nga na ravi makambo asali mpona vie soki naza ingra nasengi te olanda nasengi bango merci te seke naza moto te même yo oyaki na musée omonaki déjà ndenge ezalaki donc makambo bambongo namona ndeti bafutilité en tout cas je suis pas là makambo wana merci beaucoup ozano wana te tozoke pratiquement na suka traité na biso maintenant siko mpona album oyo bosalaki na général de Fao na Montana Kamenga c'est-à-dire oyo eza na studio bozokanisa kobimisa yango quand na album na moment oyo towana ona dei tovandaka libanda nous sommes de Bakongo towana dei loba nango masanga moko Thomas Mbona Léon Mboma mpe Léon Mboma mokonzi ya Autriche Bijou Mboma Belize Mboma donc baboa Mboma namoni bo bamaestro kava mpe motema Carmel Kwilu papa na Bobila Dawa oyo mpe autaki Irlande azalaki awa azalaki mpe na matanga si donc nde toza boye presque vie bamatanga nezosalama partout donc biso susi na biso eza eloko moko tolinga tosala album na biso tosala générique ya été yango tosala générique soki tosisi bamakambo nyonso vite fait tosala générique tosala mpe nzembo moko ya hommage ya biso fo toyembela vie ekota na album wana ozolanda ngai eza déjà babiloko na nyonso ezali eza kaka keno fo toactive yango donc a bientôt là mais toza nanu na matanga donc après 40 jours nde disque ekobi après 40 jours disque parce que mpona babijou na ye babilamba ya général de Fao ndenge bazoloba par remer okeno famille ezwaki yango bateki oyo batia yango na musée oyo boye na bilamba na ye oyo tu emonanaki na babijou na ye eza wapi Zakari omoni nga asepelaka no na bemission ebele osalaka epuis oza net nga te yo mbala même yo banda olobaka nga ti place des fois azomonaka te yo mbala aza wana place nini non ngai ntango déjà mutu ye moko azalaki ya vie donc naza na ye pire moment akufi soko na nango na otala biloko no ete mpo mutu ono banda kolinga na vie na ngai ye wana akufi j'espère otala ngai nazolela donc bato bayaka nasala bemission na boya même yo moko mpo nayana eloko na oloba te abeli te akufi olanda nga abeli te akufi kote kuna balobi yo soki nini kote kuna balobi soki nini mokili mombeloba bijou mbati lich etali nga pena te olanda nga papa na ngai oyo eza dika otala nga naza kaka na susia motu wana omoni so balamusaka baoyi na nga nalamusa ye obien na nga nafuta mbongo na nga tapa yezu ndenge alamusaka lazare nayebisa lazare pardon papa lamuselanga papa moko bien epuis leader moko courtois asekisaka azalaka na bato moko atambusa tele bolati chimio Zakari yo mpe so na koti na pale yana ope olichima yutia
donc osenti alingi te mission na la salité alingaka te toleka tv mpo toloba basotis j'espère soki olandi nga na oloba suka na ngai ezozalaka bandeko na nga soki nalobi mabe bolimbisanga mais aza artiste na wana batala nakokota mpe bapolémike oyo baninga bakotaka nakreaka ki nador naza complet mais tellement nazwa éducation moko boye nakoleka je peux pas passer à la télé pour dire n'importe quoi nosango te bijoux pantalon yango esomba vie na nga te paolamuka su te soki famille bazwi baza sase ya kozwa biloko na bango ya bango biso totalaka musique ocomprendre nga na baninga na nga tozo ndenge atikaki biso ate ozala wana oza chef d'orchestre ozala na baninga tozaka wana biso problème mosusu ezaka yango wana donc musique bijoux $25,000 kingandi te soki tozwi mbongo toleka mpe na tele onayebi biso affaire egola apesa nga mbote apesa nga bacondoléance omoni tekeno nabimama mbongo te ocomprendre nabimama mbongo te mais soki apesa nga mpe mbongo nango loba en tout cas merci le padre frère egola olanda moto ya yambo mwana bapesa bampete akabela nga mbongo olandinga merci beaucoup. Oui. Merci vraiment. Toko nous pratiquer na suko moi 2-3 personnes au balandio pour tout ça émission. En tout cas ngai nazo banana na famille avec Anto Jacques Philippe Mbafu Chirac Lulendo Arrêti Lolia bienvenue Lulendo ngai nazo senga binuka courage botika bisoté en plus nazo se basé na mokili mobimba des fois kufite azapa na bino na bandako na bino poso boche musique na ye boyoka ye atiki compagnie monene boye de biso nga na opesa numéro nanga 089 52 74 925 on a besoin kabela famille akobenga tana numéro oyo na pesi bango ata famille mais o biso ba musicien na bino o totikali o monique no fo kabola opesa biso loko kobanga note ba mission bandeko na nga nyonso bakoye bango comprendre soki numéro na nga yango wana 089 52 74 925 za WhatsApp bon merci pona ko silisa na beta on a bena ami de 350 personnes ou bien 1,800,000 personnes na poto na ba mina nga bon na Londres on a mona maele na cheche na mona popole mola bon so ye na kini na mona Jerimba la moto moko bien na mona Eric Bishop na mona Arnaud Kinda na zo mona Avalopine du Tour d'Europe to staseke libulu na zo mona Bigantsumbu na zo mona Hervé Lentsele ya mamita epoma na zo mona Rodolphe Tumba na zo mona Léon Manaja Lukau na zo mona Ladim Vula la dimvula bayanik lunziti sale mbatable la dimvula na mona ser na biso betibis en plus na zo mona nani susu tomambona na zo mona Bianco Lukusa Montana Kabumba il enkeme papa Jean Masayuki na zo mona ba Golden Boy je salue Tutu Kaluchi. Merci beaucoup. Aussi ça va on soutien. Merci beaucoup Toromi pratiquement na souka traité na biso. Merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes, balobi président de la société qui de Bretagne. Pire Fati Beto, pire petit Aya Denguez. Merci à maman Isabelle Marinette, merci et à quoi faire plus maman prophétesse, maman Déborah Mbombo, Wako Toumacha Moumenu, merci beaucoup na vice-président Papa Pierre papa président Nangana baboye. Chez nous tous en principe moi de solaka en tout cas na ça des opinion quoi ceux qui tam susu na sali moi berer ya maluba na tani na tengami tam supe na déborder en tout cas bolimbi sangai si votre artiste numéro na pesi bo salanga ba remarque merci beaucoup merci na batutu merci na papa Clément Kassembe, papa Clément Kassembe Baobi, chef au protocole, Yaya Denguez, chef au protocole, Yaya Denguez qu'on a dans Brazzaville, merci, na Doudou Yayour, DG à Maya Service, merci, na Monique Kasse Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises, merci beaucoup, na maman Monique Nzumba, na Kata Orlando, merci na Batutu, bozo prêter la main forte, merci beaucoup na Clé Chatipo, merci na Batutu, les vrais tout des Zakari Mwamba, grâce à Djunga de Paris, maman na Kylian Mbaï, boza tellement
Belé, Dario Kimpanga, garçon Schengen, Patrick Essamba, le médiateur, garçon capable, Kelly Ngolela, Motema Patrick Amissi, en direct de Montréal, Yo Yebi, toujours Garandé Toro Solola. Merci beaucoup, portez-vous bien. Derrière la caméra, c'était Gloire. Na côté à montage, bon, on a bon Merle Bitiama, cerveau Android. Merci pour Nabino tout. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement. Nakatsa Tumba Tumba TV officiel. Portez-vous bien. Ciao. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na